Libala oyo libangwa miye, libala oyo libangwa mina kombo ya Nzambe. Libala oyo libangwa miye, libala oyo libangwa mina kombo ya Nzambe. Libala oyo libangwa miye, libala oyo libangwa mina kombo ya Nzambe.
L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. » Ika dusa.
Moi bazali côté ya biso awa na ndimite ke na lingoma mususu ba côté ya yoke yiba finga salaboy mobeko ezali valable pour na mutu nyonso kati na mokili et à plus forte raison oyo andimeli kolo Yesu lokola mwana na Nzambe mpe mobikisi. Nzambe ta wasali mokili akeli biloko nyonso akeli ko mibale coq na poule donc soso ya masa soso mobali chien na chien ainsi de suite mais moto azalaki kaka ye moko moto ya monani Adam mpona kosala famille Nzambe asangisaki Adam na Ève ayebisi bango ale bokota botondisa mokili. Donc un mariage spirituellement ezali na fondement comme monene po ezosenga que en réalité et en principe avant que tosala famille esengeli na tobala. Contrairement ya bayo ezali komona na mokolo lelo ba union mingi ate biso toza na biso union libre libre toyokani te autrement dit boza na bino kaka na kati ya masumu oyo tobengaka couramment yaka tofanda yango wana batata mpe bamama baunion nyonso toyebi soki toza concerné oyo baunion nyonso tokovanda en dehors du mariage religieux tozosala mosala ya kuta ela lingomba na biso mariage religieux esalemaka te soki mariage coutumier esalemi te. Et qu'on le veuille ou pas, il adviendra des choses qu'on n'a pas souhaitées, qu'on n'a pas imaginées, que l'on n'aurait même pas voulu souhaiter. Makamoué nous a raqué, en tout cas, ce qu'il a dit, c'est que la baraka yote. Ah, ce qu'il a dit, c'est que la baraka yote, non. Nous sommes tous là, et il beaucoup soit, beaucoup potala. Ce qui n'a pas été pour ça, les matins, ils ont le diable. En bataille, mon côté, on va se battre, on va se jamais de mater ça, ça peut arriver, et d'ailleurs, ça peut augmenter l'amour, d'ailleurs. Sauf que, ce qui m'a envoyé à l'année, pour ça, la vie, ce qui m'ont pas dit, pour la vie, il va la poser à la il faut que mon aptitude ya kosala ba concession kolinga te ke yozala kaka na raison ya libala ozalaka jamais na tort ozomona il faut ba concession ezala et pas yomoni ka tozala na raison mais puisque olingi moninga olingi mpe kofrançais ye te bon ondima kaka mokolo ezali kaka kokosolola na ye na kilia mpona bali komonisho boye normalement ezalaka bongo te ekokokoma na esika wana esengeli kozala esengeli kozala na libeko kozala makasi na mabonde pamba te bobalani awa misu ekufa sobanso tomonaka ezali tata Nzambe mutu oyo akobundela bino na bitumba ya kutu mpe ya moi c'est-à-dire par là oyo tozali koyeba ezali kaka tata Nzambe mais tata Nzambe kobundela bino esengeli bino moluka ye esengeli bino kozala na ye esengeli kobondelaka makasi eloko ya mibale dialogue bakuple mosusu basolo ezalaka mote mobali soki awuti mosala aye azwi telekomone ale binsport tatatatatatatata esili ale atela kachi atali kachi kuna mwasi peut-être soki bandaki soki ndengenini toyebi te lisolo eza na mote dialogue nini bokosala baprojet ensemble puisque dialogue ezali kopermettre que peut-être ma incompréhension au Boïzalaki, c'est par le dialogue que vous allez ôter tout cela. Vous allez lever tous les doutes. Alors, comme ça, Mickey, beaucoup de gens ont le dialogue dans la solo. Et moi, si on a vendu, non, oui, ce sont des petits divertissements, des petits amitiés. Mais que cela ne prenne pas le devant, mais dessus de votre union, de votre mariage. Tata Nzambe asalaki libala esengelaki po ete tia kilia libala po ete mwasi na mobali bokoma moto moko bosala famille libala po ete kolongwa na masumu yango wana batata mpe bamama Paul aza clé ya place wana
Ok, tu peux faire un niveau, tu peux faire un niveau, tu peux faire un niveau, tu peux faire un niveau. Oh, yo yangai. Oh, yo te. Pendant les nous futa ka loyer na songa ka loyer kulia. Te mo ko futa ka loyer ya sasa. Mondo. Oh, te mo to bana ko sala, mo so ke yo pesi ko yana pesi ko. Yo pesa ka 600 euro, na pesa ka 700 euro pour la faire mobile. Te mo so ke yo biso de télé. Et ceux qui vous ont oublié de venir, on a dit que le but est que vous en alliez. Non. Bateau babala na ya solo, salaire à moi c'est la caté, salaire à bas il c'est la caté. C'est votre argent. Cela vous permet de faire le programme que vous souhaitez. Aussi que vous allez ah, tout ça là, il va là ya moi. Ya moi na bakata pe ba maman, na dit que moi aussi mais ils allaient qui nanti. Il va là, ils allaient dans l'implication spirituelle. Ils ont développé ça, ils ont dans la Genèse, ils allaient dans l'implication sociologique, ils allaient pour la déguerre de dans la couple, dans la banda, l'obi pour comment parents, déguerre pour côté yabala. Mibeko, qui est la bio de Mibeko, qui est la descendance de la bio de Mibeko, la Congo et Tata, moi là, c'est Tata Moïse ensemble. Amen. Tout est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la gloire et la puissance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maman Diasivi Cécile. Je pose la question suivante à l'Assemblée. Quelqu'un parmi cette Assemblée connaît-il une cause pouvant empêcher d'administrer ce sacrement à ses époux? Si une telle cause existe, qu'on en fasse part maintenant et publiquement, car aucune déposition postérieure à cette cérémonie ne sera prise en compte. Y a-t-il ici quelqu'un qui connaît une raison quelconque et valable qui va m'empêcher de procéder à ce mariage? Qu'est-ce que nous doit aller pour y arriver maintenant? Oyo, il faut ça la que ça, papa, Zola, maman, Cécile. Soki nous doit y aller alors il y a aussi et publiquement. Pas maté, ceux qui aussi au bandit, nous doit aller comme ça, on va reconnaître. C'est qui une seconde, nous devons réfléchir. Avez-vous connaissance d'un motif pour empêcher le courage du sacrement du mariage? Papa, maman. Vous allez répéter après. Moi, papa, Zola Avanzao. Moi, papa, Zola Avanzao. Déclare avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de recevoir le sacrement du mariage. Maman. Moi, maman Cécile. Déclare avoir connaissance. D'aucun motif. Pouvant m'empêcher. De recevoir. Le sacrement du mariage. Papa. Papa Zola Matao. Acceptez-vous de vous unir à maman Diasivi Cécile
et de vivre avec elle dans la fidélité et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aimez-la pour toujours comme Christ aime son Église. Traitez-la avec respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans les dénues. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui. Maman Cécile. Maman de Sylvie Cécile. Acceptez-vous de vous unir à Papa Mansaola Zola et de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aimez-le pour toujours comme Christ aime son Église. Traitez-le avec respect, dignité et sollicitude, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance comme dans les dénuements. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Oui, je l'accepte. Dirigeant aussi. Papa Zola Mansaola. Prends l'assemblée ici présente Prends l'assemblée ici présente et Christ pour témoin et Christ pour témoin. que j'accepte J'accepte Maman Cécile Yassivi Maman Cécile Yassivi comme époux. comme épouse. Je te remets cette alliance, Je te remets cette alliance, symbole de l'engagement symbole de l'engagement que j'ai librement pris que j'ai librement pris de vivre de vivre avec toi avec toi dans l'amour dans l'amour et la fidélité et la fidélité pour le reste pour les restes de mes jours. de mes jours. Moi, maman Yassivi Cécile, Moi, maman Sylvie Cécile, prends l'assemblée ici présente prends l'assemblée ici présente et Christ pour témoin et Christ pour témoin que j'accepte que j'accepte Papa Mansaola Zola Papa Mansaola Zola comme époux. comme époux. Je te remets Je te remets cette alliance, cette alliance, symbole de l'engagement symbole de l'engagement que j'ai librement pris que j'ai librement pris de vivre de vivre avec toi avec toi dans l'amour dans l'amour et la fidélité et la fidélité pour le reste pour les de restes mes jours. de mes jours. J'étais qui? Libala oyo libangwamina kombo
unis selon les exigences du Christ et de son Église, vous ne formez plus désormais qu'un seul corps, que nul ne sépare donc ceux que Dieu a unis. Prions. Seigneur, Créateur de l'humanité et fidèle à tes promesses d'amour pour elle, tu as été témoin de cette union et des engagements que les époux ont pris l'un vis-à-vis de l'autre et devant toi. Assiste-les dans leur vie de tous les jours, afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu accordes à ceux qui te craignent et que tu reçois dans ton céleste royaume, au temps que tu as fixé pour chacun de nous. Amen.
certificat na bango tokopesa bango ndeko na yango na kobenga mama conseiller ye moko akoka oya kopesa bango yango. Na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu jeteki oye bazwaka te basali nini Papa Zola, komba mo kitoko en tout cas, Papa Zola. Donc, tant que nous sommes dans le maman Diasiku. Papa Zola, tu n'as pas de yoana. Na yetu kama mikolibele. Mena ndimaki teke kukutana na mama sisi. Mais pas à tata Nzambe azame kozalaka te. Mama Cécile zala leselo kozwi Papa Zola na yebi mukie ozwi mobali malamu pesaka ye maloba kitoko ntango nyonso eza kolete Papa Zola pe ozwi mwasi malamu na yebi parcours nyonso ya Mama Cécile sepelisa mwasi na yo ntango batie bino lopete na loboko ntango ya tie yo bandi kotala bayango observango nga mpe naza kotala yo kotali na miso kitali Papa Zola oye ya solo bino kaka kokobongisa ndako na bino soki likambo ezali olukaka une tierce personne te bino mibale kobongisa soki bokoki te osi bozwi batémoin nayebi bango mpe mikolo ebele oponi Papa Serge na mama Charlotte soki likambo bokoki te nde boke komona bango bokoki te okende epai mosusu te ngai moko nazali awa yango na félicitation bokobongisa ndako na bino kitoko tika tata Nzambe mpe kolesa tata molimo santo bavanda seko kati na ndako na bino pamba te bobandi voyage oyo toyebi te esukaka mokolo nini soki kaka bolingi bokamatana bokanisa mokolo ya lelo na moyo eza libanda wana nga moto ya liboso kutu na koyakona metango na koya nde kozala likambo amando na mpona kofuta yango na ndimi teke bokokoka imangifoye esikisi koye nakomba tata mwana mpe molimo santo amen. La deuxième partie, il y a un programme la mission. Mais avant de la deuxième partie, avant de passer dans la sambo, de passer dans la beauté, donc on sait qu'on a des musées africains. Et tout ça là, où il y a une décoration, il y a des personnes qui ont la combat.
Fliki, wo. Fliki, wo. Héritage 17 esprits. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo centre. Batata ba mama soki bomoni biso to leki liboso. Na banzi bomoni tolati lolenge moko na ndeko ndenge za liboso. Elingi koloba ete tozali ba flitiste kimbangiste. Momezalo na biso ezalaka na mosala tokosalaka soki ndeko na biso azali kobala tokopesaka ye ba honneur ya décoration na mosala oyo asalaka elongo na biso. Yango na ntina wana komona totindami na bamikosi na biso po ete toya kosala mosala wana. Me kasi eza eloko moko ya kitoko yango tokosengaka ntango nyonso batata na bamama oyo babali nanu te ntango yango oyo soki omoni osala mposa kozwa décoration oyo ntango yango oyo luka moyen okwaka miso na place baflikisi bazalaka pamba te baliba etikali ya kotanga. Merci. Sikoyo tokoleka na cérémonie proprement dite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Dodo Zola, en qualité de flûtiste et kimbangiste du groupe Paris Saint-Ouen, à l'occasion de votre bénédiction nuptiale avec maman Cécile Diassivi à la paroisse de Paris Saint-Ouen, ce samedi 2 juin 2018, l'équipe d'honneur du Fliki Europe, agissant au nom du président général des flûtistes kimbangistes, le révérend Tangoulouba Saroger, procède à la cérémonie de votre décoration au nom de tous les flûtistes de l'Europe et à mon nom propre, le commandant d'honneur délégué, Papa Costa Kitani, secrétaire du groupe Fliki, paroisse Blanc de l'Europe, Paris Saint-Ouen. Équipe d'honneur à vous. D'honneur à mon commandement. 32 minutes. 32. Pour la décoration. 32.
d'inviter ceux qui m'ont dit que nous sommes à Faki Baza prêt. Point de salutation. Donc, c'est dans la Faki Baza. Friki, nous allons appeler le point de salutation pour vous. Toseki, tozoki le mambo kwa bateau tozo ya kambo. Tokosenga na bandeko na biso nyonso. Oyo va se rendre disponible pour répondre positivement à l'invitation de la rencontre. Donc tosengi na invité nyonso ya papa de Lobé ya maman, atelema pour tout ça va beauté. Tokobenga papa Dodo Zola na mama Jassi Bisesi bote la mort pour te passer bino bote dans les camps Sengo Bosani.
Thank you.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa simon kobakenga yo esi biso mitindo mpo ete tokalusa liboma ozali nzambe tozali na lilumu monene ya sacrement ya mariage tozokokontinue suite ya programme na biso landa biso banso lesengo tozali na yango na kombo na lelo misato tatama na petaka molimo santo amen tokokontinue programme kopesi libote tokosenga bana mokole kotekela po ete topesa beloko mariage esalami papa vraiment akokisi mokalo na ye eloko nazokoatire attention na biso ezali badossier sensible ezokokobusa biso bapaster paroissial ndai ekoli masiki lokotakalo balobi na biso boye surtout na poto soki yo mama parce que awa mama motakwakaka biloko na fenêtre na 11e étage 6e étage soki okwaki biloko ya papa libanda lokotaka na lobi na biso yo mpe oke libanda liboma okomi yesu kristu ntango akutaki na ndako ya nzambe bazali koteka les vendeurs de pigeons. C'est vrai, à cette quitté Africa qui m'obéit. Sacrement mariage basakana na mote tokotie bizaleli ya awate tosalela mibeko soki toyoki lokutakalo na lobi nazokoprécise lisusu mama obwaki biloko na fenêtre otiki lingoma totika ezaleli wana ozali na problème yaka monana na pasteur osoumettre problème na yo tokotala ndenge nini ezali mais tozala juge te yo moko tozali bandimi koya kokotisa te bizaleli na yo moko na lingomba tozali maintenant très sévère na makambo etali libala yango wana mwa mizo point azalaki na yango lobi ezali dimanche toya biso baso nzambe aza nzambe ayebi ndenge nini azokotambwisa liboma na ye c'est très différent na mangoma mosusu tozala na bokeni na mangoma na biso lobi peut-être nazongaki vers 23 heures de 18 heures à 23 heures kobongisa kaka libala mama akimi aza na chambre mosusu ya bana bapapa botika ezaleli
ya kopesa bango très lourd baterme bango yango ezokotumisa bamama bazali être faible et vous yo tata oprotéger maman mais soki ozokoutilize bango oyo ezali amour na kati yango ezopesa pasi tozali bango banafini yango ezokokebisa batata parce que maman azali faible soki aluki mwa protection yo tomoni olobi makambo ebele simbangisi oye tokotelekisa mama conseillère direct mama banzambe telema etongola na conseillère topesa mama conseillère vote lokolo na nkolo ya tata ya kana mpe na tata mosala na nkolo ya tata ya mwana mpe tata mosala tokomi na programme ya remise des cadeaux